une correction moko ezalaka te. Aza répondre très à l'aise na télévision. Mais kuna bato miteme zo suwa bango pour ba vérité faire audio loba. Quand on va bino faire ça n'importe qui te na musique congolais botera timbe. Ya on boto zo ba leçon faire pesi bino. Ba cours faire za bibliothèque, za archive ya musique congolaise. Star azala bolé qui na public ou ba polele. Ngande fait rigola ngande artiste na ya jamais na ko étaler famille na ngai na makambo musique mais tout le monde ba artiste mususu matala na ko ya ko finga ka bana na bango wanga na bana na bango na télévision mais jamais fait tika ko wanga na bana na yi responsable na musique congolaise fait rigola apesi bango su fo goût tout en Côte d'Ivoire bi fait la bouti mona sika mona ngoni ni Rolls parce que ba sengi yango partout ba kanga nango photo Rolls ya kitoko ya solo ya vrai combo na ngoya mwana faire l'accès ngo akei nango na émission télévision Ferrari ya sumba depuis 2015 akei nango tina télévision tala mutu sumba 2015 télé ça fait 10 ans ils ont tambola mais ce que Bill Clinton ko na TV na ko sa batono ya kana Ferrari et panzana au somba ya ko kufa we nango ya faire gola 10 ans za ko tambola nango ils ont tambola Ferguera Ferrari on kaka poka ngisa Bill Clinton munoko bilobela biloba loba lokuta eleki bino Bill Clinton tika lokuta yango fera des moteurs l'action que za muta lokuta Ferrari yo so ba Ferrari osana ka quelques osana ka modi na ne kufa on essaie ka tambala makasi yango panzara ki me fera za non ai ça fait plus de 10 ans au tambala ngo zo rouler na Kinshasa kawana tant que le babino qui bat te bili bazana lo kuta na mboka oyo c'est grâce à Ferrari to découvrir ba lo kuta ba te beli na musique congolaise Goloise la fière parce que fier Goloise na artiste aina bo solo na musique azamu to trichakati azamu to yana vérité yango ba vérité fier azala nango ba tona ba kuka ngote iza ba wera son ba kuka vérité wana te fallait qu'on la vérité on a été hérité ba Bill Clinton ba ko la vérité on a été ba to bazaka vrai za fait rigola ba c'est l'Oscar ba ba vrai innonce bi ba petit on ba lo ba masolo vrai za il y a vrai ba Fabregas ba lo ma ki to ba déplique ton bazala vrai le reste na tout ba to lokuta au côté ça frère li bosso na Congo to boite to ndimi mais au sale na ngombula boni. Et comme si il en était koufi. Mais faire à côté de Ferrari, n'a commencé à 10 ans. Avec un sur Rolls, les colonnes, il y a cher. Mais ce que c'est la vidéo sur le Zoua. Faire ça, le procédé sur mon tout faire comme des gens à Souka. A comme qui non, à l'accès à gêne qui non, tant qu'on ça la musique. J'espère bien Ferrari ou faire à son mieux. Et sa réponse n'a fallu pour pas que non, l'artiste est mieux comme le balai sa musique. Mais ce qu'on fait à la qui s'il fallait c'est que non musique ndele sakanga musique ndela sakanga musique ne subelanga ba mutuka parce que faire gola za mécanicien te faire gola za maçon te mais musique quand fait la yemba ya wana musique ne subel faire gola Rolls réponse na fallait pour pas monter le kuta yango wana donc azangi sikolo kwa kolbazana ba argument le souté parce que Rolls na fait la zanango ayena ngona mboka après ba concert à Betina Neoyo na YNG Arena yango yenango yeli ya Rolls one kolobeza ya bino moseleza ba koto oyo est-ce que votre station ça va glycémie ça va to sali ndenge ni sigo to la temps le temps c'est de l'argent faire le globe ça tana ko tambola na poto pampambate akengele poto akia presté azumbon ekoti presque dans mon lobby malébélé awa il y a ta qui n'est qu'un GR renaté mais azo qui déjà caché naï il y a perdu dans le côté mais mon côté à l'côté azo qui le côté belé fait la pesa qui pour signer qui contrat mais si vous bino kuna bosin ça va na to contrat azo le côté ba gaulois ba congolais si koto salinde nini awa fergolé qui na bosolo na politique a lobby ba vérité oyo e bomba maka si koto salinde nini bato balwa ki fira za yuma fere wana iko kindi émission bosolo na politique 3 quarts cher za ko ladem fira li boso Rolls petit tala ba congolais ne ba ko seple na Rolls a fere
mutuka pamba bato baosepela nango mpona koloba na bino kolakisa bino baspiritas na bawarrior ke Ferregolo azaka moninga na bino te aza artiste ya matala na te bolo mwana ntongo bobandi matala na likolo na ye Fere aza bongo te Fere aza histoire ya musique congolaise Fere aza bibliothèque Ferregolo aza la musique congolaise pure o bino bokokaka yango te kodigere bavérité wana yango siko bokomi na pelekisa ya kosakana te tosali siko ndenge nini bawarrior baspiritas tosali ndenge nini bawarrior soniki tosali ndenge nini po ntango Ferregolo alobiki aza na papa na musique te mais aza nde na baeni aza na bayaya na musique parce que soki otie tembe tia micro toyemba toyeba nani ayebi koyemba fere obomi bango bayuma balali lelo bayuma balali baokoka lisusu te. Israël Mutombo invite Ferregolo aujourd'hui 13h30 heure de Kinshasa pour une émission Gauloise et Gauloise Gladiator. Soyez branchés sur Canal Plus Star Time sur Bossolona Politique vers 13h30 heure de Kinshasa pour écouter Ferregolo. Première interview au Ferregolo au Salana 2025 Oyo na Kinshasa au Salana Bossolona Politique. Tout l'accès ba mutu ka ba on est belé. Entre-temps, tout bossana ko somba bien bisoter festival Eshima. Ba coproducteur ba salaki loko te ndenge ba yokanaki. Yango ba nile ba bien ba to mususu ti lelo ba koma ko zongisa. Depuis ba nila ba bien ba to zongaka parce que soki ba bien ba to ba futa ba bien ba to kindate belelo makele les alines de ba to ba ya déjà ba toxique pa gaulois de ba toxique ba to ba bien mais pour le bino ki bino bozo ya ndeko sala ki amour na bino ki bondumba na bino ki lesbienne na bino de bon sala na radio na ba télévision na ba réseaux sociaux ba YouTube ba TikTok pour bozo ra place non biso to yona te pour nango biso to yona pour la vérité on va éclairer l'opinion qui concerne na bino eza annihilation isa kozala soute producteur à boui tant on va bino que Ferregolo c'est l'artiste congolais le plus intelligent au terrain tende parce que Ferregolo pas mon makambo nyonso événement ko betama bien alingaka za la coproducteur événement pour nini yepe za na kati ya ba décision ba kozwa non pas que za artiste ya biti na ki non il faut za na kati événement pour s'assurer réellement na makambo ko salem ce que salem ce ko salemate yango bino mona ka Ferregolo za maele te mais Ferregolo ya maele bo moni bino mo Bill Clinton nga ko na télévision parce que ba balinga ko ba vérité te yango Bill Clinton ko ba manda ba vérité ki non Ferregolo za le plus intelligent le kabango ba sala makambo déjà ya bombaka ba sala ka buya za toujours en avance bo mona ka Ferregolo ko za faible n'est pas faible mais ba force na ya za na watanga na été mais il maîtrise mieux gérer les situations yango linga te ki makambo ki na ndenge wana so makambo komi abenda na sima tala non na sala boy pour en tomber une erreur te mais bino lo boza ba jaloux boye ba na bino le côté boza makasi na kofinga na koboya bato yango na bokoma ko souffrir lelo oza journalisme oza journaliste mozo ko sala journalisme na otanga na université mozo ko sala ngote tant oza journaliste sur le plateau de télévision zala clair zala omis à côté de la vérité cause la fanatique le roi bisonga na zala fanatique à faire na cause jamais côté la vérité na oya toujours na pesa ka avantage pas faire mais aux journalistes faut le la vérité aux 3/4e pouvoir